tosengi merci mingi na mokonza mboka ve maloba o bakoko baloba na Kasai yango to mona ngo ekokisama bango na bango bakomo bomana me yo Chilombo bakosimba te bakoma pe pembe na ote donc tozana besoin mboka evanda na kimia ba meilleur ami na bino ba continuer so mboka ezali peuple congolais. Ata tozana présidence na moni ozana comportement bien tetala biloko na fundo pa chef de l'état yo peso moni muto so funinga eza mabe na boxe na eza normal, c'est tout à fait so babunde eza mabete photo yebelande pourquoi babundaki ngana bimisela Kabila penza libaya jour -25 -24 6-0 na 2016 les jours restés à Kabila pour kokisa mandat na constitutionnel mais lelo ngayo na base ya IDPS dépourvu na lela kana lela ndenge nini soki biso banzete ya mibes tozolela kasi banzete ya kokauka yo ya 100 jours ba lelo bakolela ndenge nini. Izo pesanga moko seka tango to ki histoire wana biso nyonso mais eza vraiment ko sekate tango to zongeta ki mwana ya mboka congolais d'origine ya des pères et des mères izo pesa vraiment mawa makasi na kati ya mutema bon tango to kotala po na ngai na moni eza lokola mwa habitude moko boye ekomi na kati ya Congo eza habitude porque biso toza na kati ya politique te mais toza na ba ambition wana ke lobi na tongo tantôt to kozala to landa lokolo ya ba papa na biso o baza déjà inscrit na kati ya politique mais tango to so mona ba comportement na bango bango bato baza liboso de ezo pesa biso mawa makasi. Le moment pour que je suis équatorien tango nazala en Équateur c'était toujours les mêmes choses. Les autorités bon to tanga to za na kati ya mboka ya ko sela pe mutu te lokola mutu lokola gouverneur José Makila ancien ministre na biso ya transport tango azala ki gouverneur de l'Équateur. Il était même l'esprit ya ko gifle batunakati ya ba bureau. Tuye ko zonga na assemblée provinciale Équateur mais du fois o ba député ba bunda. Tuye ko kende mais c'est Jean-Marc Kaboun en tant que président de l'IDPS et vice-président de l'Assemblée nationale toujours la même chose ya ko tobola batu. Ba député na kati Assemblée nationale toujours la même chose to ko landa dernièrement l'année passée en 2021 ba bundaki. Lelo yo to moni lisusu avant même ba conseil na ba bunda. C'était quoi? Ba conseil na nous ya sport balinga ki babunda mais c'est Charolin na mususwana na bosa komona balinga ka babunda ba filma ba image kende na ba réseaux sociaux et pesa ki soni makasi mais lelo to komona ke ba eko beta na vraiment makofi mandomba donc eza ko regretter to yebite soki monde ngo to zo tambola na ona kati ya Congo ya ndenge nini oto kende sko exemple nini bokopesa biso bana na bino pe bakoko na bino lokola bana na biso bazo ya mike balakisa na ba réseaux sociaux ba mona boye bana mike bazo mona ke ba papa ba responsable ba bengi ba conseiller nde bato basimba ka gouvernement et siko président zana gaf bango bazo leka liboso pona kokende kolakisa ye nini akoki kosala bino moko na ntango bozana compréhension ya kobunda mais biso to sabana na tozana ba association na biso to kendeke quand même to sala na ba maîtrise webi ke muninga gafe ne siko hotel il faut ramener que non mon frère oh sali o lakisi ye moko pa kozonga conscience ya bomote zongi ke o na sala ki a mon frère vraiment o na sala ki limbisanga mais bino bobengi ba conseiller bato baza minimum na kati ya mboka o basimbi mboka tango bozo bunda siko boko pesa bato misusu baza na ba niveau ya sebo pesa bango conseil nini yango vraiment lokola moi conseil na za ko pesa président il faut tala les amboka tozoka passer tant que ba congolais tant ba image zo qui na ba pays à l'étranger pour que to tant que ba université to sala na ba camarades à l'étranger comme ba Brazzaville ba gabonais ba angolais ba zalaki ba camerounais pays to sala na ba on ba université ba zonga na ba pays na bango ba landaka toujours ba information ya mboka na biso baza na ba page ya ba mboka na biso bongo lobi na tongo tant ba komona ke ba conseiller présidentiel baza kobunda et je peux sabiso son et comme que congolais en étranger a commis na valeur à partir à quoi et so banana na bino ba autorité o boza likolo na biso bozo pesa biso valeur pour ba conseiller pour que jamais
Tant que tout le monde est aux États-Unis, la France, le pays, si vous conseillez, vous avez un problème. Vous avez toujours un problème. Pourquoi vous avez toujours un problème? Et ça, c'est que même en Ndako, vous avez toujours un problème. Tant que vous avez un conseiller à président, vous avez un problème. Parce que Ndako, vous avez un moisi, vous avez un problème familial. C'est que vous avez maîtrise. Vous comprenez? Pour nous, tant que papa qui aime ça, mais papa a bunda bitumba. Un conseiller à président. Ça fait la honte. Ils ont bébi ça le koum yamboka. Drapeau congolais. Ils ont aussi la valeur na biloko oy. Yango na lobé na président. Conseil tant que moi na yo, tant que congolais, il faut tala. Ba nano ko jiko so baba conseil. Conseil za la tête que kaka muto azali intelligent, plus intelligent non. La première chose d'abord, c'est le comportement d'une personne. Tant qu'on étudie le comportement, là, muto a mérité. C'est comme si on entend le baraké, motonyo sur toi simba la Bible, toi attends la Bible, quoi ça la pasteur. À partir de quoi? Le pasteur c'est le comportement dans les premières choses. Même quand la Bible na yo mais ça là non a comportement. Tant que pasteur comme ko bunda, c'est que mutu loko langa na ko sambela sur l'église wana te. Pour ko conseiller ngani. La même chose que le long de te comme on a conseillé, tant que bango bezo bunda, c'est que le kuma mboki ça aussi là directement. Ceux qui sont kinga président, tant que bobundi direct il faut na benga na bino, na longol bino na musala pour que boko conseiller nini. Donc ba conseiller chef de l'état bazo bebisa mboka na biso. Bango baza ba conseiller, musala ya conseiller ba ça implice et pas ya chef de l'état. Conseiller a cause à la terre azawana po aboma chef de l'état. Conseiller aza mutu moko boyeke place o likamwa mabe ezali obe likamwa malamu ezali aye atalisi chef de l'état que non voilà chef ndenge eza boye place wana fo sala boye fo kende boye. Mais lelo to komo kamwa to moni ba conseiller yango ba komi batu moko boye ya ko bunda bitumba ya ko luka ba boma mboka bo bazomema biso wapi parce que biso nde to yebeli chef de l'état depuis tant nyonso azalaki kobunda mpo lelo akoma président totikala kozwaye ata na eloko moko ya mabe te totikala kozwa chef de l'état te ke oyo toyoka chef de l'état asali eloko moko boye quelque soit même papa na ye oyo biso tolandaki lelo mpe atiki biso na maboko ya mwana na ye tozwaka ye na eloko ya mabe te mais lelo chef de l'état azwi pouvoir akanisi mpe bato mosusu oyo eza ke bami de souffrance bato mosusu oyo eza ke batanga bango nyonso bato mosusu eza ke basala mpe na papa na ye atali abina akoki kotika mpe bato oyo boye te boya pembeni na nga bopesa mpe mayele tosangisa mayele totombola ekolo na biso totombola mboka mais bango baye ekomi ya kosala bisalasala bon soki toke tozongi nsima soki otali mingi baoyo baza wana eza bato oyo chef de l'état ayokelaki mawa eloko na kosenga comme conseil chef de l'état alongola mawa alongola makambo ya connaissance atala nde maloba oyo papa ayebisa ye le peuple d'abord yango nde peuple akozelake makambo malamu esalema baconseiller wana baza bato te cimbanga wana ye akomaka président imana ye atika makambo ya pouvoir na makambo ya politiki aza na eloko te oyo ye ayebi akende na makambo ya bale ye akoya kote o te atika makambo wana eza kosalir chef de l'état mpo lelo oyo biso toluka mboka echange mpo chef de l'état azobunda mais bango so bamesana kovanda na poto na bango bakende balia hamburger na bango problème eza te batikela biso Congo na biso tokobunda tokotia chef de l'état maboko ke changement ekoya yango nde susi na biso yango wana conseil na opesa bango so baluki mboka oyo eza na kimia batika biso kimia tolanda o chef de l'état azolinga mais soki balingi te bazonga bisika bautaki biso tomesana na pasi na biso nzambe akoya mpe akotia chef de l'état loboko souffrance oyo ekosila. Alors eloko nga nakoki koyebisa chef de l'état omoni tolobaki bokonzi oyo tosali nango 37 ans na opposition mpo tozwa bokonzi lelo tozwi bokonzi bandoki bamangola miso bakomomonana neti baconseiller bake kobunda baconseiller mibale ya chef de l'état babundeli nini baweli nini biso tolobi boye tokoyebisa chef de l'état tokobeta se te tokolemba te tozoyebisa mokonzi ya mboka baleki na ye libota na ye famille na ye yango oyo makila o papa Etienne atika yango oyo biso tozana na nzoto totambola nango baconseiller liboso ya vie ya chef de l'état eza peuple nde baconseiller liboso ya vie ya chef de l'état soki lelo tona besoin mboka na biso ki liboso cela veut dire ezala na premier ministre ezala gouverneur à ville ezala chef de l'état il faut batambola na ba commune kosangisaka batu kosola na batu
nde bango bakozwa baambition ya bato baoyeba ndenge développer mboka. Tozomona chef de l'État asala effort république ebonga. Bato bazoboma république ezaka bato bapembeni na ye. Pona nini? Bazosala musala bien te po bayebisi bango koyiba te so yibi oke boloko. Donc bango siko bamo lora ba coincer kwa na bango balelaka. Bango balinga batika bango liberté bayibaka baboma pe sumboka. Lora bayebisi bango koyiba te bongisa mboka. Ah chef de l'État memingam. Donc peuple congolais banakini biso ne ba massa ya fachi. To lukaki to zo mokonza mboka oyo kozala mwana ya mboka. Tozi vena biso Félix Tshilombo Etienne wa Mulumba mwana papa yende tozuye président ya mboka toyebi mama na ye toyebi papa na ye toyebi bandeko na ye ye pa yebi pasi na biso bana mboka. Alors conseil onga na pesa liboso na pesa na chef de l'État vie peuple aligno mingi mais ba entourage na yo ezopekisa ezo empêcher peuple poussa na pembe na yo vie mis pesa na peuple toze la sociale toze la misala elonga na beta PCT makasi vie kobosa na te peuple congolais vivra na onatra bande ko permettre biso train zo ya na biloko masu ezo ya na biloko avantage ya liboso na mboka na biso chef de l'État venanga fati oyo hôtel misali boso za onatra oyo hôtel misali boso za onatra etelema train oyo bande ko sala Tchangu gare centrale ezonga train oyo bande ko sala Matete gare centrale ezonga po transport ba chauffeur batika na lolendo ba osala père bazobele la 1000 francs en point ngaba bazobele la 1000 francs Pascal baline nyo surtout na kini ekomi 1000 francs soki tobito bimisa ba bureau de nanzela ba bureau de bosa tracasserie ezala kangi chauffeur ba corrompre ya chembongo na poche biso toza awa to contrôler ville ya Kinshasa atake ba peuple ya ville ya Kinshasa to sengi merci mingi na mokonza mboka ve maloba o bakoko baloba na Kasai yango to omona ngo ekokisama bango na bango bakomo bomana me yo Tshilombo bakosimba te bakoma pepembe na ote. Donc toza na besoin mboka evanda na kimia ba meilleur ami na bino ba continuer so mboka ezali peuple congolais ndako nyoso zomona boyi ndako ebomba ba secret belé babundi faut koyeba babundela kinini ekozala pona avantage ya chef de l'État yo kosala boye pona chef te kosala mabe boye te kosala boye te o wane so ayoki te ndeko azana droit ya kobeta ta ba juif so babundi pona ngana zomona tout à fait normal na bandako nyoso bato babunda ka o aloba mingi na micro bokechu c'est un voyou abundaka fort bisika za li bokechu abunda na ba orchestre na ba concert nyoso abundaka toujours ba concert so babundi baza bato bazana makila bazana mai c'est tout à fait normal bato bakobunda esika bato baza 2 ou 3 4 personnes divergence d'idées ezangaka te ata toza na présidence namoni oza na comportement bien tetala biloko na fundo pa chef de l'État yo peso moniki muto so funinga eza mabe na boxe nano eza normal c'est tout à fait so babunde eza mabete photo yebela nde pourquoi babundaki oyebeza nini na epa chef de l'État Congo mobimba po mobimba tozo talela kaka actualité nyonso ezaka kuna eza actualité so yoki oyebi epa chef de l'État lelo babinaki babunaki eza actualité obi combien babundaka na babiro na banini eza actualité te puisque moto achaka Congo kate coup d'état c'est tout à fait normal eza makambo ya secret et bima secret bima kuna pas porte parole ya chef de l'État alobaka ngo alobaki ezaki prémédité boye mais enquête est en cours tilelo netinga précision na yebaka te tozelaka toyeba makambo yango ezaka nini toyokaka kasongo mwema apesa kaka info wana mwa flash bato bakomo spéculer dans tous les sens non eza makambo susu ekoleka chef de l'État l'homme le plus bien informé zandeye soit qui ça chef coup d'état nani nyonso non tous à la patient
yende garant de la nation moto akotante yete asali nini mabe nini asali na mboka oyo tala bolamu nyonso yokende otante ye oza nani batika ye à l'aise asala mosala aza na baprojet malamu tala baprésident atiriki bayaka bacontrat makambo ya bien eza ebele ye mpo na nga ata 50 ans na ovote ye toza na ye asala wana chilombo wetu mwana nkoi faci beton tuka ezokamwisa biso vraiment baza wana mpona koede mokonzi ya mboka tomona aide ya malonga kutu te ezosalema kote kuna toyokaka baobunda entre bango donc wana elakisi mpenza ke bato wana bazobundela baintérêt personnel na bango yango ekomi mpasi mokonzi ya mboka aza na mpasi ya kosala tala nanu lelo aza vraiment trop chargé makambo ya parti kote oyo parti ekufi bakombata baolela misala bazozwa te kote wana mboka bato bazolela lelo oyo rame makambo ya Jean-Marc Kabund conseil akopesa conseil nini tomona beke baconseil baosala mpona mosala epona makambo na bango moko baintérêt na bango yango parti etambola te tomona baconseiller lelo oyo tala nanu makambo ya Jean-Marc biso nyonso tokoteli baconseil contre Jean-Marc mpo atelemelaki nini chef de l'État to prendre parti mpona baconseil mais tomona ke baconseil mpe baza na mabe alors tokosenga bango batika nanu mabe na bango basalela intérêt collectif tomona baconseil ebele bauti na poto bazaki bagarçon de café na poto tokomoyokaki bakomi kotonga fort yango bomonaki na journée de la base yango bomonaki na journée ya 1er février tokendaka na mausolée ya papa Etienne Tshisekedi tolakela bango mabe makasi donc toza na kanda ya kosakana te baza IDPS nde toza boye misala eza te baconseil na poto banda kozwa 10 000 $ te lelo akomi kozwa yango bakomi kosakana na mbongo me biso tala lelo tobunda ngai mpenza jour J ngai na bimisela Kabila mpenza libaya jour J -25 -24 6-0 na 2016 les jours restés à Kabila pour kokisa mandat na constitutionnel mais lelo ngai yo na base ya IDPS dépourvu na lela ndenge nini soki biso banzete ya mibes tozolela kasi banzete ya kokauka yo ya 100 jours baye lelo bakolela ndenge nini alors toza na pasi makasi pasi ya kosakana te base ya IDPS tosenga na mokonzi ya mboka penza ayeba koma kosala kotia pourcentage ko na baconseil na ye azwi mwa ndambu na bato na ye ya poto azwi na ndambu na bacombattant awa balicencie bazali bagradué neti biso boye toza na bapapier na biso mais comment toki obanda na bande de touche bajoueur bazobeta bajoueur moko boye ayebi délestage te ayebi koteka na wenze te tala nde babuki zando d'une manière irresponsable sans calcul sans quoi balamuki kaka na ntongo boye aki abuki zando lelo tala combien de familles baza na chômage lelo nyonso wana eza nini prise de décision irresponsable faci aza na volonté mutu nyonso amoni mais volonté wana eza nini eza accompagné te bazoyede ye te faci aza ye moko nde aza wana faci beton aza mpenza ye moko alors mokonzi oyo tozosenga ye asala part des choses ozwi ndambu na bacombattant ozwi ndambu kote oyo tomona d'abord mokonzi ya mboka makambo eleki lelo directeur evandi te na parti tozomona kaka lelo parti eza ya kolala permanence eza te permanence kaka moko imagine na 4 fédérations eloko te faci mais biloko akolia eza nini mais c'est une manière aussi d'apprivoiser les gens aussi papa donne-moi à pêcher et ne me donne pas du poisson. Apprends-moi à pêcher plutôt, mais ne me donne pas du poisson. C'est ce qui se passe ici. On apprivoise les gens, on dompte les gens. Kodonte mutu, kodonte cheval les ali que au sale les cheval la sale la kaka yo. De musala bato bakombata basali musala ya mpunda. Pesa biso misala. On n'a pas besoin de biloko akolia. Okotika ko mona ngana biloko akolia ti. Wana eza nini? Opesa bato biloko akolia ya pamba. Opesa boy pamba. Gratuité te. Tozata ya Belgique te oyo ezali colonie belge te oyo ezali combattant aza na posa ya nini ya musala ne chef de l'état topesa exemple ya nini ya ONIP lelo mokonzi na biso 15 oyo ya biso ya IDPS avandi wana na ONIP mais azolela aza ye moko bateli na bato mibale ya PPRD ya kala bato wana nde baza na nzungu ya mbongo mokonzi 15 aza wana aza na décision te imaginez pourquoi
24 bourgmestres, tout le monde a 22 bourgmestres. 22 bourgmestres, il y a PPRD. 10 pamba ya IDPS na Kinshasa. Nani akobenda nani? Lelo fédéral na biso ata moko azu musala te. Nani akobenda nani? So lelo to moni na grande entreprise lokola OVD Foner, OVD bapesi nini fédéral na biso ya Tchangu. Toyebi déjà akobenda batu ebele. Hein? Ba ICCN wana te bopesi ba misala lokola ba OVD ba nini ba oyo place ke mutu akobenda batu ebele abendi pe batu abazwi pe misala ezate eza la régie des eaux basali ba appel c'est ba agence ya sika to mona ka batu bakoti toyebi origine na bango te mikanda to simi na maboko eza ba journaux ezali ba document oyo nga en tant qu'archiviste ya IDPS toza na ba document oyo to kabaka toza awa tozo baide ba baninga lelo oyo statut ya IDPS mokonzi ya mboka fasi atika yango $10 na IDPS na format syllabus mais je l'informe nga na sali format livre oyo ti ba combattant bazozwa na ba 1000 francs n'importe qui na IDPS sawa akomi na statut grâce à nga grâce na ngai mais quelle est ma récompense na bimisa libaya jour J le côté na créé le format livre à statut o mutu nyonso combattant simple azozwa ngo na 1000 francs quelle est ma récompense hein comment bokoki kozwa nga te bopesanga botianga dans les meilleures conditions ezate babiloko boto bandaka kobetaka maboko tozomona penza ke pouvoir na biso penza eza mawa te eza na tina mais faci batu atie kabundu penza incapable na bao ba msu balandi tozomona penza mutu amalonga te hein quelle est l'innovation ba créer na parti implantation zéro IDPS implantation 0 lelo soko ke na bikuku awa à quelques kilomètres à Kinshasa ni drapeau à IDPS ni cellule implantation à intérieur au salité au 2023 topé sa mokonzi majorité faci bazoko sayo IDPS a repé sa majorité teza lokuta ce qui peut otie bateau bakoya ndeko na biso papa na biso wakwenda zoya wako est-ce que musala sala na implantation préparer élection biso yeyo ba pauvre boye banani bakozala ba député à IDPS. Il fallait créer des millionnaires comme Fachi Alobawana. Yango ebo créer bateau bako représenter Binon. Il est PPRD à Sala. Il a créé des bateaux à Mbongo. Baoyo. Il y a élection bateau na babima, ba représenter parti. Azana Mbongo na yazo zilaka kabila ya bimisa Mbongo na poche te. Mais si ko biso sa base à IDPS la base la plus pauvre. Tozo kakeo ni bazo pesa biso misala te, bazo banga so ba pesi biso ba disperser base. Lokuta oya solo tozo ebate. Tina nini bazo pesa ba misala ba combattant te. Tina nini tozo ebakaka te ba combattant comme mendiant. Baba quel mbongo ni kasi na tangela ya nini? Imprimerie nyonso na créer ba nini? Naza na mini imprimerie, nazangi machine en couleur. Naza na ba machine moko boye, cartouche ekufa o changer to changer ba cartouche combien de fois. Tozo pe ba mbongo toko eza pe ba mbongo moko boye kaka ya kolia to lia ba mbongo ya kolia nde tozo luka mais nde tozo lia to mais tozo luka ba mbongo wana te bana bakomi na ba université le loyo combattant c'est le militant le plus pauvre to pe ça exemple ya nini ya Palou 2006 bazuka ka primature tala nani permanence batongi tala ba combattant bazwa ba militant na bango bazwa ba matricule na ba entreprise à l'état mais IDPS ba yebisa biso kaka officiellement IDPS yebisa biso na cellule nini batinda offre botindela biso 4 personnes 5 personnes jamais alors tokoki ko se permettre à koloba zela na loba nano bakosala kaka quand 2023 yango année prochaine papa tokomi mo ata mwasi yango zolakalaka ata mwana petit bébé nangai junior na koyela yo bombo lobi kuna bombo ezate mwana ko se rebeller moi si kutu moyen te ata yo moko tozo mona penza ke volonté ya ko pesa biso misala ezate papa to peut perdre basaka ka partout si 15 a déjà na biso ya onip zete ya mubeso azolela c'est que biso nzete ya kokauka to kolela nini botikeli 15 de batu ya PPRD oyo eza nini faci beton eza nini ba conseil bazo conseil malamu te eza nini 15 botikeli ba konzimi bale ya PPRD bango nde baza na nzungu mbongo siko yebisa biso
il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Hein? Tozo sepela biloko ya boyete, tozo mona keza pasi, eza pasi. Hein? Toko sepela te ti wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.